Bandeko babolingo mbote na bino baibo mesana kulanda chaîne na biso ya www.zoomelmail.com. Lelo tozali na sengo pona ko présenter bino ba émission na bino obo mesana kozela. Ngai papa Roger Babo lelo na ko présenter bino ba émission obo mesana kozela mokolo na mokolo pona ko talisa na bana ya Congo eloko nini oyo tobombeli ba. Rosalie Lokosu na zui responsabilité monene na chaîne ya www.zoomelmail.com pour na kotalisa na peuple congolais vérité to bosolo oyo nini esengeli na biso bana ya mboka toyeba esika oyo bato bazali kokangela bato misu to bazali koyebisa bato ba makambo oyo ezali ndenge wana te ebongi malamu ete biso bato ya Zoomelmail totombola mongongo pe toloba tolakisa bango bosolo po ete mboka na biso ekende liboso po ete ba peuple congolais bayeba eloko nini tokoki kosala po ete nyonso tu ezali kaka mpona lokumu ya mboka na biso po ete ezali esengo mingi mpona kotangusa bosolo na kati na biso ba diaspora congolaise oyo tozali libanda ya mboka. Na ntango oyo bozala kaka bisika bozali nde bokolanda basango ya www.zoomelmail.com. Bandeko babolingo mbote na bino baibomesana kolanda radio Zoomelmail. Bandeko babolingo lelo tozali na esengo mingi pona ko présenter bino ba émission na bino obomesana kolanda mokolo na mokolo. Bandeko lelo oyo ndenge ezali boye il faut boye bayango ezali mokolo oyo esengeli tomeka kofungula na bandeko na biso ba congolais moi ba vérité ya ba makambo oyo bango moko bazali koyeba te jusqu'à présent pe ezali kosala mawa pe pasi. Bandeko nayebi te soki boyokaka ba émission na biso tango topesaka à chaque fois tolobaka ete elingi koloba te ke bato nyonso to bozalaka bango pembeni tango bobenganaka ndeko combattant oboye ezali kaka bato oyo bozali kosala na bango lit na kati na solo. Tolobaka makambo mingi mais jusqu'à présent lokola bato mingi bazali kaka tête en l'air pona kotala kaka ba makambo bango baza kolinga kosala yango wana baza koyeba eloko nini basala te. Nakobanda kopesa ba exemple moi moke. Bomonaki mikoleleki tosalaki émission moko pona Monsieur Wechi oyo tolobaki ete oyo tolakisaki bino babilili ndenge nini Monsieur Wechi alobaki ete bakongole po ete bayoka malamu ifo kaka kobeta. Bomoni ndenge tosilikaki na yango. Bomoni ndenge toreagisaki na yango tomonaki ke Monsieur Wechi eloko alobaki ezalaki malamu te. Même ba invité na ye na plateau réaction na bango boyokaki yango bino moko bazalaki pour te na makambo oyo Monsieur Wechi alobaki. Mais sikoyo bandeko babolingo botala ba trahison oyo batu oyo ya IDPS basali telo basikoyo ba raison oyo par exemple Monsieur Wechi alobaki il faut ko banda ko beta bomoni ke boza ko beta batu yanga ni pamba bobeti bato batu pour rien bobomi un père de famille ozaki osala na ye na ambassade ya Congo kuna na Afrique du Sud un innocent oyo azalaki kaka un simple ouvrier ya l'état simple fonctionnaire ya l'état bozwi bobomi ye na Afrique du Sud. Alors boyebisa biso sikoyo alors que batu oyo babandaki kokosa bino oyo babandaki kolakisa ete no toza kobunda bande ko toyebisaki bino ete ba je o Tshisekedi aza kosala na oyo abandaki kosala mpona Mobutu eloko échanger te. Soki bolingaki bo comprendre yango bolingaki bo mituna bolobi mais soki Tshisekedi ndenge lelo azoyebisa biso ke Joseph Kabila aza mopaya mais il fallait ndenge toyebeli Tshisekedi abanda nanu ko résister na likambo itali identité na ye avant que le consigner ba mikanda po bakende na ba élection. Mais bomonaki Tshisekedi akeya signer ba mikanda même tango bakende na Afrique du Sud na Sun City. Tshisekedi akeyi consigner ba mikanda ils ont reconnaître que Joseph Kabila azali président ya Congo.
ba ye lisusu na ba élection il fallait que abandana ko résister pour na likambo wana alo ba ete non avant ba élection tout ça la ba élection tout la na identité ya président na biso to nationalité ya président na biso a signé ba mikanda pour azalaki na connaissance que Joseph Kabila azali le fils du pays après tant a signé ba mikanda le accueilli siko comme okende na ba élection banini après bandiko yebisa bino oh azamu paya oh bandeko nazo yebisa bino ya solo Tshisekedi ako changer na yete nazo yebisa bino ke Tshisekedi aza ko jouer kaka ba jeu ndenge azali ko jouer na Mobutu ndenge za wana tango mususu bino boza ko bomama banzoto awa qui sait tango mususu sola ne pena Joseph Kabila oyeba te po ete ndoki politique parce que bomi tuna ba congolais parce que bino bato bozo ko loba ete bino ba combattre bozo ko sala lit na ka bino boloba ko tozali na ba équipe ya nini ya sécurité oyo bazali ko sala ba makambo ya nini bato basala ka ba nini ba filage oyo ba filaka bato tozali na sécurité ya makasi to yebi ko sala ba makambo ndenge na ndenge mais oui boyebi ko sala ba makambo mais loko tamwisa kinga bandeko botikali même ko yeba te likambo oyo Félix akendeki kosololana Louis Michel bandeko yangana na zolo bako barrière o nyoso tu bino ba combattant bocha o bolo bako barrière to sala barrière penza mikolo yo donc Joseph Kabila ko kende bandeko boza ko mikosa Joseph Kabila ko kende te pona minute na ko tekela bino disque IDPS et si epesi pouvoir na Joseph Kabila Kabange pe Félix Tshisekedi asi a teki bino ba combattant et pas ya Louis Michel ndenge ezali wana Louis Michel asi a pesa ki ye paquet na ye makambo tozo yebisa bino ezali vrai parce que bino ba congolais bozali ka kola la pongi tango ba pesi ye paquet na ye nde Félix ayebisaki na Louis Michel alobi bon ndenge ezali wana na kosolola na papa pona ndenge osengi ke tokende kokota na parlement Félix abengi papa na ye ayebisi papa na ya lobi tala makambo na sololi na Louis Michel boye eloko nini Tshisekedi asalaki Tshisekedi alobi bon problème ezate abengisi quelques mois tête ya bato yo oyo babimaki ba député oyo bazaki na simba ya Tshisekedi abengisi bango sololi na bango ayebisi bango boye alobi bon pona ndenge situation se komi toza na moyen mosusu ya kosala te parce que ndenge situation se komi et komi que communauté internationale ezali ko reconnaître pouvoir ya Joseph Kabila alors ngai naza koyebisa bino boye bino ba oyo nyoso tu bo salaki propagande na bino na kati ya IDPS oyo bo utilizaki kombo ya IDPS naza kosenga na bino mutu nyonso to akoti na parlement mbongo nyonso boko banda kozwa pourcentage il faut ekotaka na caisse ya IDPS voilà réunion na bango ndenge lekaki makambo tozo payer pisa bino ezali vrai parce que tangu Félix apesi papa na ye suite ndenge basololaki na Louis Michel nde yango wana iloko Félix abengi papa na ye tangu ayebisi ye papa na yesi kwa bengi quelques têtes ndenge zawana ezala ba Roger Lumbala ba Martin Fayulu bango tout ba yebi na bango bandeko ba makambo yoko mukole ko zala ete ezala ta nginda nginde côté ta banani ba Roger Lumbala na balobi balo ba vérité na banzete boko lingali susko sentir Tshisekedi te bandeko to yebisaki bino ke bozo ko sala mosala ya punda bokanisaki tozala ko kosa bino tango ndenge esali wana tango Félix Tshisekedi asololi na Louis Michel nde ale apesi ba assurance na papa na bandeko ndenge tokoyebisa bino Félix aza ko se préparer a kokende kokota na parlement oyo makambo tozoyebisa bino bokanga date ya lelo soki tokosi bino bolo ba ite toza bato ya lokuta mais boye bakaite Félix Tshisekedi aza ko se préparer pour akende na Congo akokende kokota na parlement parce que asi azui ba assurance et pas ya Louis Michel makambo tozo yebisa bino ezali vrai bomoni boza ko bomisa bato pour rien
ko déranger bandeko yo ya ba Congolais ba yeko teka moi ba biloko na bango ko kota na ba magasin na bango ko déranger bango alors que bato yo bazali ba traître ezali kaka bato bazali au sommet ya kibokonzi bozo ko linga ko pesa bango omoni na tango yo est-ce que Tshisekedi na bato IDPS batali bayoki souci ya mwana oyo Cédric wa mitumbaki te bayoki souci ya Armand Tungulu ndenga akufaki te bayoki souci ya bato yo babomaki bango mukolo bakendeki na aéroport bakufaki na babal perdu te pona kolakisa bino bandeko à un moment donné botala modèle ya litango bino boza kosala na kosenga na ba père de famille. Il faut bino moko bovanda bozala te bato boza ko bimaka ko kende ko yemba banini alors que bato mususu baza ko lia bambongo na sima ya mukongo bino baza ko utiliser bino kaka lokola mwa bato moko bande ko za ko sala mawa pe pasi eza ko sala mawa pe pasi bande ko po ba congolais ba comprendre kate tango papa oyo tata oyo Epaphrase abandaki ko fungola misu na likambo ya Tshisekedi Félix Tshisekedi batu mususu basalaki neti ba étouffé or que Epaphrase acheki bino na piste ya kitoko mais bon comprenez qu'il il fallait ba combattre na moment wana ba tele Félix Tshisekedi mais ba combattre na tango wana na ebité na koyebisa bino oyebi eloko nini ezosala ete ba combattre bazo échec o ba combattre baza ko banga ko telemela Félix Tshisekedi azali ko kanzaka ah mwana ya kasi esika pe boza ko kota na libulu yango wana Félix Tshisekedi na minute oyo asia signé mitanda na Louis Michel oyo ke a dindisi déjà liti na bino na se atabo gangi atabo lobi bino boyebi teke mindele bazo seka bino ta Louis Michel azo seka bino bitala bato baza ko ganga baza ko sala bino bo kanisa ta ba marche les 16 au bimi na malili bo sale ezo lobela bango le côté po balobi ke non déjà ndenge zali na Tshisekedi na biso toza déjà na accord donc ndenge zali na Joseph Kabila azali président ya Congo po Tshisekedi yemo ko sandimi yango mais en coulisses parce que moi na ende mtakende ko asime ba biloko wana bandeko makambo ezo sala mabata yide pesa baza ko sala ba ko bomisa ba tout pour rien yango na toza ko loba yomo toza na pota oza ko zope téléphone oza ko benga mama bo bima na bala bo kende ko marché Tshisekedi baza ko sala ba GCC boza ko mi boma pour rien bandeko na regretter ndenge nini batu na tango et parfois ya tombolaki mongongo alobaki bakombata basalaki attention na yango te or que Epaphrase achaki bino na vraie piste makambo Epaphrase alobi biso tosi toyebaki yango déjà bien avant mais toyebaki kaka tolobi tokotala bokomonaka makambo ndenge kosuka bandeko makambo nyonso esalami na palais du peuple ezali recommandation ya Tshisekedi ye moko mais avant dia melami nazoyebisa bino ya solo bandeko soki bakombata botelemi bofungoli misu botie Félix Tshisekedi pression bokomona ata soki bokena ndako na yo na bokomona ta msuba mikanda misusu ko oyo asiniaki na Louis Michel ba copine nango aza nango oyo ezali disque na tekeli bino loba azwa yango déjà tinda ngo na Congo pa ya tata na ye mais ba o baza ko sala bino ezali mawa mingi papa Botamba tiela biso nano ba image ndenge Epaphrase bandaki koloba mais bazwaki Epaphrase neti moto ya liboma or que Epaphrase afungolelaki bino nzela soki bakombata botelemaki pression makasi mbele tango mosusu makambo oyo ndenge badepute mosusu oyo Tshisekedi apesa ordre bakende na parlement balingaki bakota te mais ekomi trop tard papa Botamba tiela biso ba image toyoka ndenge nini Epaphrase bandaki koloba s'il vous plaît. Biso ba Congolais ya diaspora awa tout est que un message moko qui message na Congolais moko ta sepeli nango comment se fait-il hein Félix Tshisekedi akende kukutana na Louis Michel pour nani akende kukutana est-ce que bino d'abord ba combattant boyeba ki yango est-ce que après ça qui compte sur na ba combattant
balanda fongola moto bayeba sakola matondo papa bombasti pe matondo bandeko balandi ya fongola matoi vraiment c'est pas la coming botuna kamituna moko etali très capital mituna batu muso bato kokotuna ngai yango te yo za kotuna yango kwete bazwa biyano na bango papa couple buloba mwana mwasi oyo tumba na mobali na yeba yema zemba tata na yo akoki kokoma satana mama na yo akoki kokoma satana mwana na yo akoki kokoma satana papa pona ndoki akota kati na liboto ya papa Bombasti na mama Beatrice na kati na liboto yo satana akuutilize ubie ngai oyo na yake pai na yo pona na détruire yo ou bien akuutilize mwana oyo mama bote ou bien mama nde moto bakuutilize ou bien eloko moko boye ko salema papa na ngai même lipambo lipo ya papa lipambo leko ya kati na moto donc la kilima bepe ko ya na nzela wana papa na ngai pona nini mwana Tshisekedi azali Tshisekedi te mwana wana azali corruptible mwana wana azana nzoto na makila na mai mwana wana azana babezo Félix Tshisekedi lero yo bakeye je ne crois pas et j'assume ce que j'ai dit sikoyo même bakomwe bato na kotanga bazali ko nuire mbuta mutu Tshisekedi je dis que oyo azali ko tala Bombasti te fongola mato te azali ko engager pa France o sepele na yango te benga pa France na numero na ngai ekozala wana benga ngai papa mwana wana bakoko somba yele loto lobby akoko trahir papa na ye c'est facile azana ba besoin azana besoin de vivre akoko s'échapper qu'est-ce qu'il faut ici et loko nena zako salao moi no yazali pembe ya tata na ye na kolobete non je vais mourir à côté de mon père ozomona et loko nena zako salao Tshisekedi atinda ki bango te Tshisekedi atindi mutu te Tshisekedi atindi bango te kokuta na Louis Michel mutu yazali ko nuire ngai papa na ngai Bombasti ndengo zali mwana na yo ngai mwana na yo mutu azali ko nuire bomo na yo tata na ngai oyo azali ko kale yo ngai na ko kende ko s'associer na ye pona nini na keno solo na ye pona nini eloko nini Louis Michel akoko sala est-ce que Louis Michel mutabengi saki bango to bango ne bakino Louis Michel ndenge nini ezali ko tamola to fuye to monete bango ne bakenda ko contacter ye ko pour aller bakino contacter Louis Michel mais c'est ça mutu na wande yango toza ko tourner bango bakanisete bakenda contacter ye ke oh élection là qui bien te voilà ce que Kabila est en train de faire ceci cela ça n'a pas d'importance non c'est information biso to zui na fongola matoi Félix Tshisekedi na ikiri na ye bakenda ko kuta na Louis Michel balingi pouvoir après ça bango pouvoir et puis maintenant Louis Michel a yebisi bango que bon que nous nous siéger dans le Parlement vous êtes 50 et puis on verra ça voilà ozomona papa babengi ki bangote Louis Michel abenga ki bangote bango ne bakendeki et puis de deux tant ba utikuna ndengo tunike ba yebisi biso kontarandi biso ba combattant to yebite ndenge bandeko ya opposition na Kinshasa ba dakomona biso ba combattant ya diaspora européenne ndolenge nini ou bien ko bunda to za ko bunda bakamoto za ko sala ba za ko zo yango na litomba te pour être bayawa na Belgique il fallait ba unir même ba combattant en Belgique to yoka na Suède et na Suède kuna qu'est-ce qui s'est passé na kufungola boa na kufungola boa papa na Suède kuna Roger Lumbala zaki na Suède Roger Lumbala, que je qualifie à partir d'aujourd'hui que c'est un collabo. Parce que pourquoi? On connaît l'arbre par ses fruits. Mboa la kisaka bizali na papa Bombasti okoko la tsambwa costume mama lambi biloko chembwa na mesa ale ata na likuti ya fufu ya suka mboa ko la kisoke na meseni ko la na mesa to eza place na ngata okitana likuti ya fufu na mabele mboa la kisi bizali yango zomona ke Roger Lumbala na Suède sale banani baluwaki PPRD bato voiture za kotambola PPRD bato za kotambola na bango kirinyo so PPRD papa na ngai ezali ko lakisa nini eza ko lakisa déjà qui traîtrise na ye mais alela ki awa pona télévision to sali manso bupesi ba biloko epesa melaki bambongo epesa maki lelo oyo eloko mosusu bango nyonso wana Martin Fayulu bakolabo nyonso wana ndenge naza koyebisa ke tozala nanu ko vérifier Félix Tshisekedi comment arrogant boy non ce qui a zali penda voilà mais c'est quoi ça il faut qu'on soit la simple qu'on soit la humble parce que on allait qu'on soit la part ya famille présidentielle on allait qu'on soit la part ya famille présidentielle il faut la kisa bato ke non nazali fruit ya tata na bino mokonzi na bino mais nazala quand même accueillant téléphone est à ouvert na répondre na benga mutu nyoso solo la amiable ata mutu oyo alobi na ngai mabeto non niko la saka ki autorité mais nano ukoti na députation te na bureau na parlement te au saliboy bon mutango ukoti na parlement ko zala ndenge ni catastrophe Pasteur oui papa est-ce que penza moi na ya président ndenge tu ebi ki président de la République
monsieur Etienne Tshisekedi moi nae Félix Tshisekedi est-ce qu'il y a quoi pour ça à coquille comme à collaborer cause la paix collaborer dans zone bana il y a solo papa bombasti pe bande ko fongola matoi boyoka na la kisia au exemple ya nzembo yemba mina couple buloba papa tout est possible ba congolais nazako interpeller bino papa bombasti tomonia wa régime ya deuxième république Mobutu Sese Seko mwana na ye moko nzanga Mobutu yeo ya trahir papa na ye andimi ko kene ko sala na Kabila oya yake ko bondisa papa na ye andimi yango toye ko mona lisusu ye moko yo mwana oyo mukuya kuyo oyo tata oyo alobaki azali papa na ye propre a trahir pe abomisi ya kundisi ye na mabele bande ko ya papa na abomi bango soit disant papa na qui n'est pas papa na ye biologique papa eloko nini ekozanga lelo soki lelo oyo tiseke Félix alobi asalié na banguna ezali eloko moko ya musika te ezali kilomètre na kilomètre na Félix te parce que les actes les petits actes des actes ya mike rencontre na bato et baza ko nuire bomo ya ba congolais ezali pona nini ezali pourquoi et qu'on profiter nini et puis basololi na bango jamais ba unir ba congolais que bon ba congolais botala obie koleka na média congolais voilà tokenda ko mona Louis Michel pona boye banda tangu mudai Louis Michel aza ko nuire biso na MR na ye voilà tokenda ko mona pona boye botala lobi na biso boye lobi na biso aucun compte à rendre ba pesti sikoyo papa. Est-ce que bino sikoyo yo neti yo pasteur par face na badani ba combattant mususu neti ba général Henri Monke ba Jombex est-ce que bon metaki ko mettre ko ta contact na Félix Tshisekedi pour la app ko pesa no compte rendu to Martin Fayulu to nani merci mingi papa bombasti pe bande ko balandi papa ba numéro ya téléphone oyo bazana yamba linko pesa bato ba numéro to ba linko chia ko exposer ba numéro moko teke bato ba bengaka po international bande ko ngai jamais la exemple na ko pesa soki na chelio siko na répondeur na ngai okoyoka je ne m'attendais pas na yoki Roger Lumbala atiki message na zana yango na bombi yango atiki message alobi docteur Epafras appelez-moi à ce numéro papa na ngai na sengi numéro na vu numéro ya Roger Lumbala na bengi ye na zui ye en personne à côté témoigner ce qui n'a pas le balukuta na lobi na ina lobi obe oh c'est son excellence Roger Lumbala nga lobi obenga kingai utika ki message ote na tika ki message te mais dans un message siko ngai mutura comme mutu alukuta mais message ezaliao docteur Epafras a précisé bien benga ngai soko numéro message abengi atiki message awangani yao bon siko nani docteur Epafras pasteur concernant l'affaire Félix Tshisekedi et Louis Michel, conclusion des endémiques. Conclusion nangaye ezali flou et kokina ko salima te parce que ndokyo yo mulokyo aza ko lokata na yo mulokyo aza ko lokalibota na yo ko kokene ko s'associer na yete mais ce que par exemple pour ba raison songolo ou bien éclaircissement songolo mais yake pa bande ko na libota yebisa bande ko na libota voilà na moni mu totel ndokyo yo tozalaka na yeboy to moni ye to soloni na yo boy na boy bien sûr qu'il y a des choses politiques il faut cacher mais makamunyo so ezali ya ko cacher te parce que ko mona na ndoki follow ba quand même bon na mona na ndoki wana ezalaki na 12 heures mais ndoki wana na monike aza sur ne lokwa ko sala te alobi na ngai ke bo koba bo lité bo récupérer pouvoir na bino non et loko moko tile loto zali lokola bato yo bango to bobo moko boye kidiba oyo balwa kidiba kolo ndenge to zali bo to yebi masolo ele kakite ce que ezalaki masolo pour na vente ou bien récupération to yebi yango te papa na ngai yango to monake ba Martin Fayulu nyonso wana Martin bazali bango moko te na ba Roger Lumbala wana bazali bango moko te ezali na oyo balobi Albert Moleka secrétaire ya parti ya famille Moleka voilà Albert azali kotoyo leki na yeso ke wivina azali kote kuna baza ko sala pite na bango kintsani na bango azui soki lobby président ko bima lobby akene parler de la nation lobby Albert ayoki yango Albert a transmettre kuna na 5h du matin papa bombasti pe bande ko balani ba char de combat on dirait champ de guerre pa ya Tshisekedi na limete et sopani ba militaire somo fuito ebimeli wapi Albert Moleka papa Albert Moleka mutata kubimisa yango nande kuna ya mwasi apesi nde kuna ya mwasi po ale bapesi bambongo échange kaka ndengwana ya kuna azali quand même ba Lambert nyonso Lambert la mère Manteroi nyonso to wana soit disant Lambert Mende bazali bato ba fwenga nkete bakila kumvata de la confine ba Renard bazali tanto puku te PPRD te bazali kaka ndenge wana mabalukantan alors yango za komona ke papa Bombasti eloko ezali eloko moko
Toza ko senga était président a fait sa démission d'urgence na mwana mbali wana nani Albert Moleka wana. Parce que tout le monde a comme tout na ba fuitoye. Comment ça fait-il na 5h du matin 6h du matin ba militaire. Fuite to bima wapi. Yewan. Ndenge na lobiete mundo ki papa akokota kaka akuluka mutu azali proche yango zomona entourage ya vieux. Na ba Serge Welo nyonso wana tuma ba petit wana nyonso wana bazali mayebo ya kopola pembeni wana bazali ba bimi deja ba nkusu ba nyonso wana lelo yoka omoni likambo elisalemawa président Eli nano azui mutu ya mboka te bomoni gouvernement il a 2006 oye l'équipe pendant 5 ans papa Bombasti pe bande ko balandi oyebi eloko nini esalemi bato wana soit disant ba député que j'appelle ba pit basali kindumba na bango pite na parlement ti baza ko 6000 na suka sanza na pite na bango baza ko sanza mais bato wana basali eloko moko ya malonga te tala sikoyo gouvernement bato yo bazolinga bakende tomoni Serge Wele ko tuna bato ya kingaba wa bolobi nini bino bato voter ngai oh la voix du peuple c'est la voix de Dieu qui vous dit ça C'est un peu trop aussi. Marie-Paul Segabeti, le lot et pas à meeting à Papa Tshisekedi. Ce n'est pas dur qu'un de musique et fond. Bon, na yoki message au comme la biso bana à Paris, bana à Hollande, bana à Belgique que soulèvement ezalaki lelo na Kinshasa. Leader Oyo a singaki batutu batambola lelo le 24 na yoki message que azongisi batu nyonso bavanda na bandako. Est-ce que c'est normal? Azongisi bango c'est-à-dire bazongi na ndako. À calmer. Donc je ne sais pas si réellement ils ont jeté à Mindele ou bien jeté à Bissomoko. Tango batu bapesi coup de pouce loba yo lobi le loke bozonga na ndako. Tozo kende wapi tozo suka wapi. Makamba ba politicien yango na pesi na nous général Ngando alimbolo la biso. Bon yango la papa limbisanga. Tozalaki awa tout ce que la ba son message. Oui. Que bato bazaki na meeting. Full ti libanda. Ouais. Alors yemoko politicien. Oui. Alors bila bato wana ke bozonga na ndako. Politicien onani ezali ki sekedi. Alors bato bazonga na ndako. Aussi le peuple congolais la bimi wana telemi. Aye pour la solution parce que lorsque on monte dans pays de l'Afrique soulèvement et ça les bateaux sous batelemi c'est pas de les côté dans bateau comme ça l'action dans bango par le bateau qui s'arrête de la télévision non bateau pour la douleur il y a pas si bazo virer ba mama na bana un leader dans le bloc qui est déjà ndako et signé à l'imbisi ba peuple c'est ça mon dit que ba résistant ba combattant tu dois ressentir politicien tu dois ressentir comment dire encore les politiciens, la carte de résistance, n'a pas de ça du conflit à Mounene. Tu dois sentir batouana. Merci. Voilà, c'est vrai que ça, c'est. Tu dois apprendre moi tout de suite. Je crois que c'est. Merci. C'est un peu difficile à réagir. Merci. On ne sait pas. Je veux brièvement rebondir sur ce qu'il vient de dire. Moi, c'est vrai que je fais. C'est vrai que je fais partie, c'est vrai, d'un parti politique, mais comme j'ai dit, je laisse mon vêtement de politicienne dehors. Je suis une combattante. Je suis choquée par l'attitude de M. Tshisekedi. On va appeler un chat un chat. C'est une attitude irresponsable. On ne sait pas pourquoi est-ce qu'il a demandé à ce que les gens on ne sait pas. Pourquoi on ne sait pas, mais c'est le peuple congolais. Pourquoi il a peur. Il a peur qu'on tire sur la foule. Alors dans ce cas-là, il devrait avoir peur aussi qu'on viole dans l'Est. C'est ça qui devrait arrêter aujourd'hui. L'urgence aujourd'hui, on parle de la violence des musiciens, mais il faut parler de la violence qui est au Congo. On parle on frappe tel musicien, on frappe tel politicien, mais la violence qui est en train de se dérouler dans le sud de la République démocratique du Congo, c'est la plus grande violence qui existe. On a un génocide, plus de 8 millions de morts, le plus grand génocide qui existe, et M. Tshisekedi demande aux gens, il faut dire aussi, ce que vous avez peut-être oublié de préciser, il a demandé aux gens d'attendre le 6 décembre. Le 6 décembre, c'est quoi? C'est l'expiration du mandat de monsieur Hippolyte Kanambe. Voilà. Donc, vous voyez. C'est tout ça qu'il a dit. Le peuple n'a pas le droit de se soulever. L'ajouter. Les amis de Wechi, en tout cas,
mboka na biso eza na pasi tosouffrir mingi biso bacongolais komona ke tozala pris en otage par bapoliticien omoni pourquoi diaspora na bacombattant bazozwa responsabilité ya mboka wana ti tokomi kopekisa musique tokopekisa makambo ebele parce que toza desi ezala na mbongo ezala na tout tosensibiliser bato na mboka voilà bato bazokontinue kokufa ero politicien ozosenga bato bazela tu le 6 décembre bafemme bakontinue kozala violé et discours ozozwa na kati ya meeting ozobeta masolo ya onatra ndenge bato bafutaka bato te est ce que yango nde l'essentiel ou bien ce sont les femmes qui sont violées est-ce que asali discours asali discours et puis l'ambassadeur des États-Unis on a dénoncé nazo regretté comportement ya États-Unis ambassadeur ya États-Unis akepa Tshisekedi lelo tout Kinshasa ezolobango baye ko comprendre pourquoi l'ambassadeur akendaki kuna pona ko calmer vie Tshichi tozo senga na communauté internationale na monde bato bakoki continuer kokufa boye te ezali makila ya tout un peuple. Question na ezali qu'est-ce que vous attendez quoi en fait? Bon nous attendons nous prenons notre responsabilité maintenant aujourd'hui na Tshisekedi bon nous zelani maintenant bozalaki nini lelo Tshisekedi ndenge tolobaki toujours unité parce que bato balobaki ke Tshisekedi bozalaki aloba nini lelo ba se libérer manifeste non ezaki message ezaki ke asenga na peuple ba se libérer peuple wana bake koyamba ye na aéroport ezali elakisi nini ke peuple azo souffrir bake wana ezali mpona elengi ya leader te bazomona ke tokoki koespere na moto quelque chose lelo message ezalaki tozozwa telefone en direct ezalaki ke bakende aloba na bango ke mabele na biso ezali occupé bo se libérer souffrance eleki mais message ezali autre ya kozela-t-il le 6 décembre or na article 64 article 64 ya constitution elobi boye yango ne place nazoloba article 64 ya constitution ya mboka elobi boye peuple akoki soki amoni ke bato baza na pouvoir wana na constitution ya mboka article 64 elobi soki peuple a constaté que bato baza na pouvoir un groupe d'hommes bazwi bino en otage bazo exercer pouvoir en violation de la constitution vous devrez vous libérer. Tshisekedi c'est un légaliste il a fait ayebi constitution bien pour demander au peuple le lobo se libérer il faut pas alobake c'est là le 6 décembre même la constitution lobby boyete la constitution lobby que ceux qui besoin exercer déjà pouvoir mabe boza na droit ya kotelemela bato wana pourquoi ye muto asali droit azo lobake donc c'est la mandat na yezo si le 6 décembre en tout cas mon frère ezali pasi message oyo uti komana Kinshasa sikoyo ndenge Tshisekedi apekisi population alobi na bango ke il a parlé message à paix bengi bato baza sur place ta stade bato bazobenga biso Tshisekedi alobi boye tokosala ndenge batunisien basali te ndenge baégyptien basali te ndenge babikolo na mosusu esali te tokende na baurne biso tolobi boye na pasi oyo nyonso tu peuple congolais azomona na bamort nyonso tu ya bandeko bakufi na este na bafemme nyonso tu baza viole na este ya Congo Tshisekedi aza mutu ya koloba te ke peuple congolais bazonga na bandaku kabazela baélection tolobaki Kabila dégage le message a été bien reçu par notre population soulèvement populaire ngesama lelo kanambe akende Tshisekedi lokola boyi c'est que alingi bakongolais te alingi pasi ya bakongolais alingi malheur na biso bageo abanda kosala na mobutu kala yango lelo azokontinue lisusu na banani alors sur ce biso bacombattant ya Europe tolobi boye babiro nyonso tu ya IDPS ya Europe ya France ya Paris ya nini tokokanga ya l'homme tokokanga yango nyonso tout plus question ya komona bato ya IDPS na Europe kato bakoya mpo basala conférence de presse ya IDPS tokobeta bango mpo todiscipline bango eya mpe tofotaka te na Tshisekedi na bato na ye bango tu bakodégage na kati na biso bakombata tokobimisa leader na biso mpe tokobimisa bahomme politique na biso voilà le message des combattants. C'est un peu en direct ici, émission un peu chambourdée un tout petit peu.
voilà torenisa qui va combattre qui un peu partout bomoni awa ezali émission todi ko un message en direct à Kinshasa tuyamba qui va combattre qui Londres bauti Suède bauti Hollande bauti Allemagne et puis va combattre à Belgique qui awa pas la marche à samedi 23 avril. Je crois que tout ça est émission spéciale, je crois que et puis en direct peut tout ça qui n'a pas de nouvelles en contact c'est dans Kinshasa la meeting il y a président UDPS. Je crois que message du Kokoma combattant un peu dessus par rapport à message de Tshisekedi. On est furieux. On n'est pas déçus, on est furieux. Moi je suis furieuse. Je suis furieuse. Je suis furieuse. Je suis furieuse. Même la dernière question n'a pas été posée. Puisque voilà vraiment furieux. Mais quand même la dernière question avant de se séparer. Mais s'il vous plaît. Juste avant la question, s'il vous plaît, en tant que femme congolaise, vous dites qu'on est déçu, je ne suis pas déçu, je suis furieuse. Je suis furieuse contre Etienne Tshisekedi. Etienne Tshisekedi vient de trahir la femme congolaise. On est en train de violer nos mamans, on est en train de violer nos sœurs. Et Etienne Tshisekedi dit que les sœurs congolaises, les femmes congolaises doivent attendre jusqu'au 6 décembre. Donc on n'a qu'à continuer qu'à violer la femme congolaise. Etienne Tshisekedi vient de trahir la femme congolaise. Je demande à tous les compatriotes, à tous les patriotes de se soulever et d'écouter plus ces politiciens qui vous mentent. L'avenir du Congo est aux mains du peuple congolais. C'est terminé. Je fais partie du RPLC, mais je vous dis que Etienne Tshisekedi vient de nous trahir. Allô, Alim, mes respects, merci maman. Mes respects. Oui. Bitumba, mes respects, tous à la... Papa, pardon, silence. Tous à la calme. Tous ça peut. Mes respects. Nagalsi Toloba qui bouille. Oui. Naibisibino, Naba réunion, Naba Kambo. Ton côté, Naba leader à Kalaté. Tomi côté, Tomi en charge, Bisso Moko. Ton fils fera là-bas quelque chose. Ton tiens bon, on a Bisso en jeu. Ton tiens bon, on a Bisso en jeu. Nous sommes les Bantous. Toi, on a droit à Mboka Wana. Comment est-ce que m'appelle la Bisso qui se quede dans le lobby dans le 24 avril jusqu'à le 6 décembre, c'est au Pakistan. Encore 3 millions de Congolais, encore plus 1 million de Congolais au Koufa. Siko, Nazo Senga n'a pas si mot d'ordre dans la Siko. N'a Congo 8 millions de morts. Le col est tel qui se quede à respecter parole. Il y a la voix du peuple, c'est la voix de Dieu à respecter à monter pendant le lot à l'écart. Mais respect. Le lot n'est au Vandiao. La diaspora à France, à Londres, à Belgique, à Hollande, c'est déjà posé cette question. La population, peuple congolais, les diasporas, partout aux alliés, au Kamalobana Bisso, au soutenir Bisso. Biso d'ici décembre, Tokoba Kisasa. Ce Tobuna la Minduki, Tobuna la Minduki. Ce Tobuna la Mbeli, Tobuna la Mbeli. Toi la Tina Rokene élection, na Arido Hippolyte Kanamete. Ceux qui se quedent à manipuler, ceux qui étaient qui se quedent à manipuler la communauté internationale. Tomoli Lelo, Awa Moubarak, moi na américain. Moubarak, moi na américain. Le mois de janvier, Tina mois de décembre. L'Américain va passer à 3 millions de dollars pour le Moubarak. Moubarak à Kendeki. Les autres vont la Tunisie, Ben Ali à Kei. Les autres vont le Kadhafi. Tokufeli Motoku de la Suède pour la Congo. Les autres vont ouais, mais Alim. Bokachou. Ouais. Mais bon, on a espéré ni na Tshisekedi. Espérons, moi Boyebi Saki d'abord yeni. Mais respect. On a espéré ni. Ah, Batebele va dépasser Bango, on doit se montrer. 1000, 3000 euros. Et puis, pour la repasser les lots et à qui départ et à l'occupation. Peuple congolais, il fallait qu'il se quede dans le baquet. Bandekola Bisso, Tokufi Mingi na Minuto, Motarozo Manda Kwazalite, Hôtel Malibanda Po, Ari du police Kaname Adi. Jean-Pierre même a battu un piège en 2006. Qui se quede dans la militaire, qui se quede à Gorobanine à décembre, à Gorobanine. Il y a moi vraiment la Sengi, la Congolais, la diaspora, totalement, Motorola la Lissoute. Le tout ça qui marche, tu vas soutenir qui non, le lot est un soulèvement. Ali, et le tout c'est le lot, tout ça est un soulèvement. Tout ça est un soulèvement du peuple le lot. Mais nous sommes déçus. Par contre, sur les 7. Bisso n'y a sur les 7 mètres, on a colère à Bisso.
Donc le 23 avril, tu soutiens qui marche, mais comme tu as dessus. Le 7 mai, en Hollande, dans ces pays, vraiment, Nabiso, merci. Message exact au lit. Bon, message à ceux qui ont dit que vraiment, tu as dit dessus. Tu as dit dessus. Bon, bisous, de télémie. Tu as écouté le 7 mai. Tu as écouté le 7 mai en Hollande. Merci. Message de Nabiso Zaboé. Le 7 mai, les combattants surtout en Europe, de Bengani, na Hollande. Bandeko babolingo bino moko bouti kolanda pe bouti komona na tango oyo ba combattant ba série oyo ba telemaka oyo soki bo continuer pression na bino pa ya Tshisekedi bolinga ki boyeba ba vérité mais vous comprenez que rien boyebi combien oyo Tshisekedi na ba tourner na yasel na poto ba cotisation bosala boyebi a chini bino combien bambongo ya zwazo boyebi soki ya china bino combien pepo na ye lokola tondaka mbongo te na minute ndenge toza koloba azali lisusu corrompi kuna na Congo parce que bino bolingaka bayebisa bino vérité te ndenge ezali wana ye moko nde apesi ordre alobi na bato wana bokende kokota mais aza kosala assemblée leki ayebi eloko te bandeko aza kojoue bino baje aza kojoue bino baje tala Félix akei akutani na Louis Michel apesi ye ba condition ndenge nini bakoki komema makambo na bango ayebisi bango lobi il faut ba député bokende kokota na parlement ye moko Félix abengi papa na ye ayebisi alobi tala situation eza boye Tshisekedi abengisi batu na ye batete oyo bazalaki mwa likolo wana abengisi bango ayebisi bango alobi bon bino ndenge ezali wana bokokota na parlement mais boyebaka yango ke ndenge ezali wana il faut na mutu nyonso to asali propagande na ye na caché ya UDPS boyebaka ite bokobanda kopesa ba pourcentage après Tshisekedi lokola aza mutu ababula aza mutu moko asala baje kala ayebisi na ba Roger Lumbala alobi na bango bon bokosala boye bokoluka boya bokutana na ngai soki boye kokutana na ngai bandeko bofungola matoi toza koyebisa bino ba makambo ba masola kati po tokokotanga kombo mutu oyo afungoleli biso ba makambo oyo te alobi bokoya kokutana na ngai soki boye kokutana na ngai bokoluka mwa quelque bato oyo ba journaliste ba filmaka ba makambo na biso ya IDPS boye na bango tango bakei bakoti bakomi na bango nzoka nde basi basololaki yango likambo yango bien avant Tshisekedi asapesaki accord na ye après tango baye bakoti ale baye balobi o babandi net kofente o président ndenge ezali na toye siko kotuna yo mpona makambo ndenge nini omoni siko tobimba député yo lobi nini après Tshisekedi alobi ke boyebi déjà position na nga ndenge ezalaki boyebi makambo nini nalobaki atelemi abimi akei asali siko semblant ezalaki siko je bapreparaki asalaki semblant wana mpona nini mpo bato batikala na ide ke Tshisekedi kutu alingi makambo wana te donc bato wana bakei kokotana ndenge na bango mais alors que a sous coulisse ye moko déjà sapesaki accord bandeko soki bofungoli misu te mpo na Tshisekedi akobomisa bato ebele na kati ya Congo sans ke bomiyeba na bandi ete bandeko babolingo bino moko bouti kolanda bakombata ntango basi bafungolaki misu na likambo oyo ntango babandaki kosilika oyo il fallait bacontinue pression na bato ya IDPS mais basalaki erreur baye kokosa bango balobi ono ndenge wana te nde sikoyo Tshisekedi ayaki asali ta flatte bango mais na motema Tshisekedi azalaki na ye kaka traître bino bozokanisa traître bato mosusu nzokanda nde traître ye moko en tête ya parti ya IDPS bomoni nzambe azolakisa bino basini me bolingi koexploite basini oyo nzambe azolakisa bino te yango nomoni bozotikala kaka bato ya pasi bomoni ndenge Tchatumba ya sakani na bino awa bomoni suka nango lelo Tchatumba ye wana piu a se disparaître mpona nini baprofesi nyonso apesaki ya lokuta koya kokatelaka bato bilamba bandeko na mwa tolo yango ndika ya mwana ngembo
bolobi ye wana penza mosala ya nzambe bandeko baje na bango bazojouer bandeko nazoyebisa bino boyeba yango ke na tiemai na monoko te nazoloba yango UDPS bango moko baza kojouer baje ya LCC Tshisekedi ndenge aza wana ye moko moto apesaki accord na bato wana bakende kokota na parlement mutu akosa bino te mutu aloba likambo boye te ezali ba vraie version tozopesa bino boyebi bajete me bandeko ezali kaka mawa mpo nini bobebisa bambongo na bino bosala badepense na bino na esika oyo bokokoya kosala te olia ya kotindela ata bafamille na bino bakoka kosala ata bamakambo me avenir ekomi kolakisa bino verité na banzi ete bandeko babolingo mpo na lelo tosuki wana bozala kaka bisika bozali na singima ya bangonga nde ngai na mama Rosalie tokopesa bino basango oyo esengeli po ete topesa bino parce que tokomona sikoyo ndenge nini ba peuple congolais bakobanda ko comprendre bato oyo bango bazalaki kopesa confiance oyo bazalaki koyela bango ba discours à lokuta bokoyeba bango po ete basigne nzambe akomi kolakisa yango. Merci ba oyo basili kolanda biso na moma oyo bozala kaka bisika bozali bandeko na banze ete na sima ya bangonga nde tokopesa bino basango oyo tobombeli bino ya Radio Zoumel 1000. Merci. Ennemi ya Congolais, Congolais mosusu te botika kokosa babomi Congo tozongisa makanisi na nsima ya 32 ans wana tokoyeba bango na Congo. Bazali kokanisa pona mokili endi mabango ke bazali na bolingo ya Congo fo banda kopeta bato na nzela towana na bapake na nzoto bien kolata sokoto ya basoda to babenga mutu na Congo kolabo yango te ce n'est pas ça to kofinga président de la République ou bien mama Olive Lembe yango te to changer mentalité. Makanisi na yo na oya ngai soki ezali malamu nde totongi mboka ngai mwana ya Congo na litala ya mboka nalingi natelema mpona sunga Congo pema ya Congo eboni bozo te Congo lenyonso asengeli na telema
Washington Oli Matondo na kati Paris Mona Boala QVCP na kati ya Hollande. Sans oublier Sylvine Zadi, Minou Pembe, vraie chérie Maman Rosalie, Papa Roger Aye, Bazobanga, Bazobanga, Papa Roger Aye, Bazobanga, Bazobanga, Maman Rosalie Aye, Bazobanga, Bazobanga. Petit bateau, mon fingi bateau, mon petit témoignage à ma béron à boca. Kibola bola, eh, to bengi enani, eh, kibola bola. bande ko babulingo na bandi duit ko lada émission na biso oyo tosileki ko likisa yango po ete boyeba basango nini oyo bino mo dekozela na bandi ete moto na moto asili kotire leson na ye na oyo esili kolobama na esika oyo yango ete tosengi na bino ete boboto ezala na bino na bafamille esika bozwani na bandi ete mbala ya nsima biso bozwimel nini tokozanga te mpona kopesa bino lisusu basango oyo esengeli mpona bino tosiki wana mpona lelo merci mingi www.zumelmin.com ezali wana mpona bino na bandi ete bokozala dessus te nsima ya bangonga nde boyebi nini